Grâce Luzolo et Kenny fio bozo mwana na photo o mwasi kitoko bomoni pembeni ya Grâce Luzolo na kombo ya Kenny. Alors koto na telebino Grâce Luzolo na Luna, koto na telebino Grâce Luzolo na Kenny. Bande onanga eza ya koyinda, eza vraiment ya koyinda. Donc kuna esi baby nango soki yo yebite banda lelo yeba kuna esi e baby nango. Alors tango koti na Irsil Botelo la TV landa émission na biso Kino Suka. Kowelela kobima te ndeko nanga kowelela kobima te pour ko comprendre analyse na biso pour ko comprendre nini tozolobela awa donc ezosenga vraiment olanda biso tina suka. Alors tango koti zwa vraiment kiti vanda na yo penza kimia landa analyse na biso tina suka nde oko comprendre nini oyo tozolobela. Na lobi bongo parce que lobi ndeko moko bande kota l'émission nano esilite directement benginga ayeba eza ninyo olobi ninyo mais émission nano esilite. En tout cas bande konanga tango koti ozolanda avant obenga avant opesa suggestion na yo avant opesa remarque na yo benga landa émission ti nasuka aprende okobenga Irsil Botelo TV. Wana pesi mbote na batu nyonso o balandaka biso bonjour bonsoir yango edepandaka kaka na R oyo okolanda analyse na biso. Donc na R okolanda Irsil Botelo TV esika ozali yo nde koyeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Yango na pesi mbote na bandeko nyonso o basutenaka musala na biso ekende liboso. En tout cas merci na bandeko nyonso o bozalaka wana pona kolanda Irsil Botelo TV o bozalaka wana surtout pona kosunga Irsil Botelo TV o bozalaka wana pona ko partager ba émission na biso pona ko aimer pona ko commenter pona ko partager. En tout cas nzamba lola apambola bino nzamba pambola misala na bino nzamba pambola mabota na bino nzamba pambola nyonso ya bino ekende liboso. Bande onanga kaka nde na lobaka na système moka bien si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Donc ceux qui vraiment mbala na yo liboso o mona chaîne na biso mbala na yo liboso o trouver Irsil Botelo TV. En tout cas to senga kaka eloko moko abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Donc si par hasard okutani na chaîne na biso ndeko nanga kolekate sans que o s'abonner et puis tango ko s'abonner ko bosa na ko fina cloche ya notification te. Donc ko bosa na te ko appuyer sur la cloche de notification pour que prochainement tango Irsil Botelo TV azo lancer directement ba émission okomona biso esika nyonso okozala okozwa directement notification o eko pousser yo okota olanda Irsil Botelo TV. Wana topesi merci na batu nyonso o balandaka biso topesi merci na batu nyonso oyo babengaka Irsil Botelo TV boza tellement ebele bato bobengaka biso bato bokomilaka biso. En tout cas topesi merci na ba conseil da bino o bozo pesa Irsil Botelo TV nzamba pambola bino kande bobenganga bolobaka Irsil Botelo TV nzamba pambola yo. En tout cas ngape na yeko ebisa bino lelo nzamba pambola bino. Nzamba lola apambola bino apambola mabota na bino apambola misala na bino. Alors bandeko nanga merci beaucoup boza ebele mwana bandotanga nanga bakombo ezate. Donc sono bina tanga kombo batu ba benganga toujours otanga kombo nanga te otangi ka kombo batu bwe otangi ka kombo nanga te. Linda Bukulu balobi ngai kotanga kombo na eleki balobi yoka ka Linda Bukulu na princesse Alegria eza nini biso zotanga biso te. Alors boza ebele ceux qui no bina bandotanga ba kombo tokolala wa émission tokosilisa émission te po boza tellement ebele. Alors esika nyonso bozali boyeba ke Irsil Botelo TV alingaka bino makasi kaka ndenge pe bino bolobi bo lingaka ye. Bandeko nanga lelo toye awa toye na Kenny toye na Grâce Luzolo toye na Luna kotoyo na Grâce Luzolo. Tango na tie photo Kenny eza na bato ebele ba comprendre déjà eloko nini oyo tolingi tolobela. Donc tango tozwi déjà photo Kenny to tie liboso na bino eza na bato ebele ba comprendre déjà que Irsil Botelo TV alingi aloba nini.
Topesi nanu félicitations na Belvi Kandi, topesi merci na maman na biso Belvi Kandi pour na film o ya éducation asaleli biso. En tout cas film wana eza vraiment éducation moko munene, eza film o éduqué batu ebele, eza film o corriger basi mususu na bandaka mabala baye bandenge ya kubokola bana, eza film o corriger vraiment mingi surtout bana poto baye bandenge ya ko se comporter. Donc ezate que ceux qui ozalaka na poto nde comportement no fe koma kaka nyonso poto mwana poto anikaka sani te, mwana poto apangusaka mesa te, mwana poto avandaka makolo likolo. Donc eza bongo te. En tout cas merci beaucoup na équipe mobimba ya Belvi TV. Merci na équipe Mumba Belvi TV, boza vraiment number one au bozo c'est la biso ba film ya éducation. Dans le lobby ya éducation, nous avons besoin polémique te, na lobby polémique te, boyebi bien que na Irsil Bote la TV awa, tozalaka vraiment beaucoup plus na polémique te. Alors tant que lobby ya éducation, to lobby ya éducation pour ba film o ezokota na Belvi TV, eza vraiment ba film oyo eza penza ko éduquer population. Eza ba film oyo eza ko éduquer batu ebele. Alors yango toye koloba merci beaucoup na famille Bota Mobimba, merci beaucoup Mama Bellard Production, merci beaucoup Mama Bellard TV. Donc Belvi TV nzamba lola abomba yo, nzambe abakisela ulisusu mayele ya kokoma ba film o eko éduquer biso na bana na biso. Imagine au vandina mwana o ya jeune fille o alingaka musala te, o ayebi musala te, o ayebi ata eloko te, directement botombe na film oyo ya éducation. Alors sans kutu yo o reprocher mwana, sans kutu yo o éduquer mwana ye moko déjà azui déjà leçon na ye, mwana ye moko déjà azui déjà éducation na ye avant yo o banda kotalisa ye. Omoni na film o tochi otala, omoni makambo eleki ye, omoni balobi boye, omoni nini ekomelaki boye, donc avant yo otalisa déjà mwana. Donc, pour vous dire que eza vraiment ba film oyo ezo contribuer makasi na génération na mboka na biso. Ezo contribuer makasi na éducation ya bana na biso. Donc ba film ya boende yango toza nango besoin. Ba film ya boye yango toza nango besoin na population, toza nango besoin na mboka na biso. Toza na besoin te ba film mo ya ba aventure ba to ba seka kaka. Toza na besoin ba film oyo vraiment eko éduquer bana biso, oyo eko pesa éducation vraiment na banda kuna biso. Alors félicitations na maman na biso Belvi Kandi, félicitations na équipe Mumba ya Belvi TV, félicitations na musala malamu oyo bozo salela biso. Bandeko nanga bato no botali film ya éducation te, boke na Belvi TV bo consommer éducation oyo euti kosila lobi ezalaki deuxième épisode, donc deuxième partie ya film na biso éducation. Première partie elekaki, deuxième partie yango batiaki yango esilaki lobi. Alors lelo toye kolobela kaka po Irsil Bote la TV azuma ba appel ebele concernant fin ya film na biso. Yango toye kosala analyse na journée ya lelo. Ezana batebele babengi pona olobake Mama Belvi asilisi filme bien te, il fallait pas filmer si la bongo, il fallait vraiment Kenny amona vraiment que grâce à Bali fiancé na o azwaki, il fallait penza ba nani Kenya mona pena ke ba balie et puis koto esukeli ba gesho ndenge nini, esukeli ba milo ndenge nini, esukeli batu nyonso ndenge nini. En tout cas wana eza remarque oyo batu ba pesa ki na mama na biso Belvi TV, bato nyonso obo bengaki pona bopesa ba remarque na bino. En tout cas nga nazali Irsil Bote la TV, ndenge bopesi ba remarque na bino boyebaka ekokoma epa ya mama ayokaka na ye. Mama ayoka kanaye yango bomoni balobaka toujours ba remarque na bino ezalaka très important. Alors mama ayoka kanaye nde bopesi ba remarque na bino pona fin ya film na biso ya lobi ezana batonso ba monaki kete basukisi yango bien. Eza pe na batonso ba lobi kete basukisi yango bien te. Il fallait bazwa pa ta part moko ya Luna na poto, Luna fala sala tapa ata mwa video moko asilika ndenge Kenya asalaki grâce fallait pe Luna a joué pe moi rôle mo na poto mais esengela ki nango bongo te ndenge ba planification ya mama ezalaki, ndenge ba planification ya Belvi Kandi ezalaki, ndenge te ba planification na biso ezalaki. Alors
tokoyebisa mama prochainement bakoyeba ndenge nini bakosala. Félicitations vraiment na Grâce Luzolo bajouer yango kitoko na Kenny. Bandeko o bayebi histoire te, Kenny aza liboso na bino ye koto mupanzi na Grâce eza filme oyo eleki na Bellevue TV. Yango tolobi soki nano consommer filme wana te kende ko consommer yango. En tout cas eza filme moko éducatif makasi. Kenny bauta ki poto na libota na ye na papa na ye na mama na ye na bandeko na ye bauta ki poto. Alors comme maman ni a éduqué ki bango bien te, comme maman ni alaksa ki bango ke moi si faut que je makolono tie likolo poza mwana poto nyonso fo bona salela yo nyonso fo bunta salela yo, comme bango bazalaki déjà éduqué na balolenge wana yango bomoni ke Kenny akoki kova na libala te, amemi bizaleli na ye ya ndaku na bango amemi yango na libala na ye. Or bizaleli ndaku na bango fallait atika yango na ndaku na bango tango akoli déjà abali, il fallait amema comportement mususu na ndaku na bango. Malheureusement mama na ye pe azalaki na ye pe na éducation te, mama na ye ayebaki ko éduquer ba na ye te lolenge nini ya kova na libala po mama na ye moko ayebaki pete lolenge nini akoki kovanda na libala. Mama na ye moko ayebaki lolenge nini te bavandaka na libala. Mama na ye moko abandaki ko encourager bana na ye ba manke papa na bango. Esika pasi nyonso ebandelaki yango wana. Donc nzambe vraiment aza malamu, nzambe aza bolingo na bolingo ya nzambe nde mama Bellevue aye kosalela biso filme opona ko éduquer bana ebele. Yana bana ebele batia na mutu na bango comme aza mwana poto bana poto basala ke loko te. Ba mama ebele ba bokola bana poto ba bebisa bana. Combien de ba maman au babebisa bana poto aibika mwana ngaza na droit de l'enfant mwana soka lobi na tiki mwana soka bandi ba français mile moi je peux pas wana mama sika za avanja lobi te droit de l'enfant azobanga babengele mbila azobanga mbila mama ozo bo médication mwana na yo pesa mwana o éducation ndenge yo babokola yo bokola mwana o lolenge ya Congo lolenge ya mboka na biso mwana ifa simba lok a torsionner ndaku mwana fa simba torsion il faut torsionner ndaku mwana fa sokola basani mwana fa yeba kolamba pondu bo vivre na ba pays o maboka pondu ezate po yé kusa mwana ndeni batutaka pondu mais mwana il faut yé kolamba pondu il faut yé kolamba nyonso kolanda teke bana poto bana ngana poto balia kaka pati ndenge ni mwana ke lia kaka pati yé kusa mwana ndenge balambaka. Soko moni ba no baza teti kota na Bellevue TV tiela bango filme o vandisa bango batala fitiri na bango nde bakosukela na ndaka mabala ndenge ozala bokola ba no bien surtout ba na basi lobi kuna aobala tangu lobi aobala aosuka ndenge ni aomemaki poto nene na ndako libala te yo supporter comportement mwana nga ebolamba te yo penze na kotindo lisu te o supportango e bongo mobali akobala mobali wana o supporter comportement wana oza sir mobali wana ko supporter mobali ngo azala noko na bango azala ye na yeto leki ne o ko supporter ba comportement wana ba mama boye ba kobokola bana ba théâtre o to tala lelo tika ete ya kabiso ba théâtre to tala lelo ete ya kabiso lelo bana ebele baza foutu bayebi kolamba te bana ebele bayebi ka TikTok akota sali video ya tie make-up eke zongi me bayebi kolamba te. Muto mona yebi ata kolamba te ata ko bricole nde ba bricola kabwe ayebi te c'est honte bandeko nanga ta pasi yana bane bele bosa ba fierita bandaku na bango te bane bela poto kaka akokolamba pondu te omona mwana akomi déjà na 17 ans mais maman na yazaka akokolamba pondu te mikolo na tiki ya osala be examen mwalamba po ayebolamba pondu te bandeko nanga. Bien sûr lelo tokomo yekola nyonso na internet omona muto olamba te YouTube koto azotala zolambaka non biso bakolisa biso bongo te ye kolisa bano kolamba pondu na tango akaleza ki otie pondu na moto 2 heures du temps ngana oyeba mama biso bando lamba pondu 3 heures du temps pondu ezaka na moto
Mais tala baba jeune ya lelo atia pondu 30 minutes pondu ebeli pondango yango ka ya kala to bachanga pondu bachanga koma formule mosusu bamama toyakisa bana tolakisa bana kolamba lakisa mwana musala lakisa mwana nde basalaka musala lakisa mwana nde batandaka mbetu nde babongisaka ndaku lobi mwana obala akoma na ndaku ne azala capable ya nyonso nayebi te bana bamama poto soki na poto mwana kufinga baparent eza nango autorisé bobosanaka source na biso te toza bacongolais toza bacongolais bana biso fo baza na éducation malamu baza na éducation bana poto te éducation pourri bana ebele ya poto éducation ebeba parents so oza makasi te na poto mwana éducation ebebi alors baparents bozala makasi yango tozala na posa bato lokola babelvi kandi baosala bafilme moko eza makambo omona eza réalité ya vie eza teke makambo obi bafabrike yango non bafabrike yango te eza réalité ya vie eza réalité ya vie mwana dakosta akomaka ntina niveau ya opapola dakosta mbata mpo dakosta papolaka papa na ye mbata mwana talaka ngo bana bakopi ya oyo tosalaka mwana talaka siani wana ndenge elekaki mwana yeki kokoma mpe na pouvoir ya kopapola papa na ye mbata po atalaka papa na ye papolaka mama na ye mbata na occasion moko boye amoni occasion wana mpe pesami elepa na bango ye pa azwi ntan ya kopapola papa na ye mbata. Alors, merci beaucoup vraiment l'équipe Mobimba, ya famille Libote, équipe Mobimba, ya Belvi TV, Nzamba Pambola, Bino na Musala Kitoko, Oyo Bozo Sala Banderonanga, to continuer ko consommer film, ceux qui talina un film te, kende na Belvi TV, kende kimamba kuna kende ko tala film, kende ko consommer film, wana Nzamba Lola, ako Pambola yo, tala film wana eko edike ba na yo, eko edike Libota na yo, eko edike ko pesa o papa to mama, eko pesa yo, ma yele ya koyeba ndenge ni ko va na bana. Et au pesa wa mayele ya koedike bana pour que na futur boko ya na likama wana te tale loko eleki na ndako ya Belvi tale loko elekeli Belvi na Omar ezaki po Belvi azangaki sagesse ezaki po Omar ase confiaki mingi na mwasi na ye yango bomoni makambo wana nyonso ekomelaki bango en tout cas nzamba zo lokumu bandeko nanga yo okoti na mwa analyse na biso ya muke na ozananga mulaite na comme déjà na suka yo okoti ndeko mama ndeko papa partager analyse oyo partager yango na ndeko mususu partager yango ekosunga baninga baki mamba na Belvi TV kuna bakende kozwa filme wana ya éducation oyo eza vraiment éducation pona bana na biso. Merci beaucoup la famille sur les ambalano liboso sur les ambalano vraiment ya liboso o tomber na Irsi Botola TV o s'abonner o commenter o liker o partager ba émission na biso nzamba lola akopambola yo bisous bye.